Hallelujah. Hallelujah. Bonjour, bonsoir. Et je dépends de la R aux Hollanda vidéo. Ils sont deux associations à Bananjili. Ils ont association d'aide culturelle. Ouais, donc tout ça social, culturel et surtout aide entre nous. Nos frères Nabiso ya nos frères Nabiso à partir de Mboka. Donc tout ça entre nous. Et puis tout ça les orphelins, le veuve. C'est-à-dire que le faible n'est pas dit que l'aime subir aux alango belé ou les gâtés. Avec le peu aux alango, tout ça bandeko Namboka. Précisément journal là. D'abord ils ont terrain, barbecue auto-organisé, juste pour soutenir le faible. Il y a une association d'aide culturelle, il y a Bananjili en Autriche. Et ça précisément quand Bananjili était. Banachangu, mais tout ça quand Bananjili. Donc on a gardé Changu, Bananjili qui m'a Massina, tout comme ça, côté Ananyos. Mais tout baptisé quand Bananjili. Donc objectif il y a terrain et l'eau, et ça qui est Oyo teka, exactement commercité. Oyo ça le P autorozoa. On a un confinement autozali, to me kosunga. Bandeko o bazana ngo besoin. Le veuve, les orphelins, les handicapés namboka on attend oyo. Baza enfermé, baza confiné. Malgré baza libanda mais baza toujours on a besoin de soutien. Il y a bandeko biso to libanda. C'est pour cela que organiser terrain oyo. Juste pour nous sunga. Ils ont ma commercité, ils ont loisir vraiment. Mais on a cadre tout le monde entre nous dans la famille. Mais objectif mingi ils ont tout sunga. Bandeko oyo bazana ngomba dans le besoin namboka. Le projet d'avenir ils ont tellement ébélé. Projet d'avenir ils ont tellement ébélé parce que pour le moment nous avons 5 ans d'existence en Autriche. Nous avons déjà en Autriche mais depuis d'organiser le koyo, ça fait 5 ans déjà. Donc il y a tellement beaucoup de projets. Il y a des écoles il y a tellement beaucoup. Nous avons passé les grâces au Kendaramboka Ngoana. Là, au Kendaramboka Magambo, moi, Mingi Tosali. Au hasard dans les besoins, au hasard dans les besoins soutenus, les Bébiso. Soka Bengi, on a quand même un projet auto dans l'avenir, on a un projet auto sali déjà dans Mboka.
topesi bino mbote ebele lelo samedi ya lelo topesi bino mbote ebele biso bana njili bana changu toza leo na terrain tosali lelo terrain ya bana changu mpona kosunga bana na biso na changu o bazana makoki te ba orphelin na biso ya changu tozosunga bango yango leo tosali terrain o nyonso tokozwa lelo po tosunga bana wana topesi merci na bandeko nyonso o baye kosoutenir vision oyo ya Ferraine na biso na Autriche awa topesi bino vraiment ba merci ebele nzambe apambola bino ya mingi po soki bino te moye pe tosunga bana wana Kongo eza te na lisungi na bino nde bana wana Kongo bakozwa ne fiske eloko ya kolia topesi bino merci mingi bye na Kongo na Yesu na Kongo na Yesu likambo ya bomo inayo oyeza kolelisa yo oyeza likosala mitungisi ya bomo inayo eza kobongwana eza kobengi ekomba likana yo kolela azana bomo oyo botisaka apesa kibana na ekomba ana azana bomo Yesu abongwani parce que bikomba na Biblia bazwa kibana lelo soki yo ndimi ete Yesu Masiya azali oyo akoki kobongola bomoi na yo kolela na yo ekosila pinzoli na yo ekokauka toana association ya groupe bana chango bana njili tosangana bon lelo ya biso na Autriche tosali yango na septembre awa lelo le 5 septembre tosangani na baninga na biso tosepeli nzambe kaka apesi makasi mpona kokutisa biso nyonso tu abatela biso lisusu na mikolo etikali lisusu yango toza na mingi koloba mpenza te nasepeli na bandeko basali bazwi likanisi oyo ya kosala eloko oyo mpona kosepelisa biso nyonso merci ebele pambemba mama Mireille Oliga mama ni nzamba bakisela bino ebele mama Hélène bozala bien toja toujours on est ensemble ma véo na Autriche ba bisous ouais bonsoir bon na remercie nzambe vraiment ninga sanksi biso lisusu journal lelo samedi le 5 on est aux aboeza organisation bananjido barbecue bananjili bon je me présente na nunga Mizu Kenzo Bilele na carte Autriche vraiment plaisir à trop journal lelo plaisir à tout tozo lia tozo mela vraiment merci belé lisusu na association bananjili ne loko basali vraiment sali biso tout bananjili kitoko makasi merci lisusu na caméra na biso ya boga nyozo mona wana winner moi na Vienne moi en Autriche vraiment na sepele à trop ma bonne fête na biso tout quoi. OK. Ah ouais, bonsoir. Ezanga Ronald Pamus, nde babelanga Ronald Pamus en Autriche quoi. Bon, eza na van staff nanga ve Mizu Kenzo na Mavero. Eza bana njili basangisi biso nga bana chango. Bon, ngana Anifa chango. Nazala côté wana. Ya yango na eka na sistepe mutase son pa bokilo nanga. Papa mbemba na mama Mireille quoi. Bon ba sayelo kongo de contipe, il faut nazala pour na kotala na famille na quoi. Awa na pesika batutu mbote ba masa tu ba en Autriche ba boulom de sali bango na pesi masa na junior na pesi Moses Serge bon na suki wana sozu libanga de metali yo awa See
Bonsoir à tout le monde, à tous les Congolais, à tous les Africains, même les Européens. Le problème c'est quoi? Ça c'est une organisation des Congolais qui vivent à Vienne, la capitale de l'Autriche. Donc c'est une organisation pour aider tous les enfants qui sont un peu stressés, tiraillés, déprimés. Donc on a organisé cette manifestation, pas une manifestation, mais on a organisé une journée pour avoir un peu d'argent, pour essayer un peu d'aider les enfants de l'Afrique et du monde entier. Donc, nous acceptons tout le monde qui sont pour nous aider, parce qu'on a besoin d'aider les enfants qui souffrent. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent dans le monde ici. C'est une organisation, c'est pour donner l'amour aux enfants qui sont perdus, qui sont dans la rue, qui n'ont pas quoi manger, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas de famille. C'est pourquoi nous voulons que les gens qui vont apprendre le message que je vais passer, c'est le message pour aider les enfants qui souffrent. Parce que l'avenir, c'est les enfants. Donc, le futur, donc on a besoin des enfants. Il faut les aider, il faut leur donner tout ce qu'il faut. C'est pourquoi moi je vous demande, ceux qui a un cœur, ceux qui a un souci pour un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, de nous rejoindre pour que nous puissions aider les enfants qui sont dans les difficultés. Merci. Merci beaucoup, Yaya. Yo kotindaki toya moya ngolo toye kotika bana pe bango oyo toza na kati ya ofena bapesi bino merci à trop na nyonso. En tout cas vraiment nzambe aloba mona bino sike ezamaki abakisela biso ebele donc abakisa azongisa ebele koleka donc merci beaucoup. Merci. Joss, à vous la parole. Merci. Bato nyonso batie maboko mpo basoutenir nzambe pambola bango apesa bango na oyo ezangaki. Nasengi merci na biso nyonso topesi bino merci ntango eporte les enfants nazongisi biso bana bino. Ouais, c'est bon, on fait. Nous avons tout ça, tout sali. Nous avons mon wablo, tout ça, bana bango. À tout ça vraiment na njina capté 7. Tu vois exister bon malgré tout un moment où tout ça quand même fort. Tout comité bon aux monde na wablo ko yango. Ya mingi mo lo baete, tout ça les gars tout ça tu qui les annonce. Début mais et makasi sur Yesus. Ouais, c'est bon, merci. Merci mingi vie toyaki awa tozwi ba image mpona kolakisa ete tokomaki bandeko bayambi biso na Kibonzambe bazali vraiment na plaisir ya koyamba biloko na biso tosepeli na bango mpe basepeli na biso biloko oyo bandimi yango vraiment na bolingo tokutani na bachef tokutani mpe na barepresentant na bango bapesi vraiment mingi merci namoni na bavideo mosusu okomona ndenge bango moko bapesi merci e biso mpe topesi merci mpona acte oyo basengi mingi ebanda eloko lebandi lelo mais esuka lelo te prochainement lisusu bakosepela lisusu koyamba biloko oyo euti epa na bino yango bapamboli bino na kombo ya nzambe na ekipe na bango mobimba na bana na biso mpe bato toyaki lokola barepresentant na bino
nzambe apambola bino mingi abakisa mingi na esika oyo ezangaki nzambe vraiment azongisa susu mingi tosuki wana mpona lelo